Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Kongo, babi sango ya Kongo ko panza na wapi? Babi Edino image. Sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bondi menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Bonjour, bonsoir, balandi à www.panzasangoyakongo. Nous avons la cabine qui nous image, information. Alors, ton information, moko, na butu alelo, na Afrique d'ici des Arts Koyinda, balobi, pasteur Mukuna, église na Bakangi, babuki, église ya pasteur Mukuna, na ba combattant. Babi, trop c'est trop, pasteur Mukuna, église Bakangi, babi, komeka koto konyata Afrique d'ici des église na yo, ba ope sango epa ya pasteur Mususu. Vraiment, nous avons informé que nous avons pendant Sango Congo. Nous avons côté la site na www.pandasangoyakongo pour nous information la source. Vraiment, koka moi église à pasteur Mukuna Bakangi yango na ba image na moni pe na mamu national, mamu international. Oyo balobaki asalaki mona ya Mukuna oyo bataki bolumbu na ye na ba vidéo mais na moni kezala ki penza yete parce que on la moni mamu o bazo benga mamu aza penza na taille oyo ikokani na mwasi wana te oyo batiaki bolumbu na ye na Facebook to soit na YouTube. Vraiment vous êtes toujours connecté branché na www.pandasangoyakongo pour za bongo site na bino. Gisele Umba Diamant Noir Afrique d'ici de Yindi hein Gisele Umba Afrique d'ici des Arts Yinda na mninga mukete ba pandi église babuki église babuki na bakadena avec Mukuna ameka kotia makoloni na Afrique d'ici de église ba pesi yango na pasteur Mususu. Vraiment balandino sobolingaka site na bino ya Panzasangoyakongo. Information wana pesa bino na butu lelo yango yo e uti ko le cahier du temps ba pandi église ya évêque Mukuna balobi na Afrique du Sud akoyi kotia sous makoloti à partir à lelo ti mokili kokufa akoyi kotia sous makolo na Afrique du Sud te soki bazui boyebi kaka lumbe moete wana elobi ba combattant bilili bomoni yango ezo circuler na YouTube. Vraiment eza pasi pe mawa kasi tosala nini balobi soki otosite bakomema lumbe totosa po tozala malamu. Vraiment mingi orbesa te baine so bolinga site na bina www.pandasangoyakongo ya bino mopandi Sangoyakongo et dino image là to komi minuit presque na salile bino vidéo oyo po na moni yango pe na bilili yango na kopanzela bino pe information. Vraiment vous êtes toujours connecté branché à www.pandasangoyakongo, étoile d'amour, top modèle des médias qui ont tolinga ami au Kenya Afrique du Sud. Église ya évêque Mukuna ba siliko buka yango. Gisele Umba, le véritable diamant noir. Vraiment
mutu misala mingi kokenda Afrique du Sud église okosambela na Afrique du Sud nayebi kobanda kokende mingi ya évêque Mukuna kasi basili kobuka yango vraiment mingi okolobeza te na sengi na bino kaka bosabone na Panza Sango ya Congo oyo eza bongo site na bino Panza Sango ya Congo site solo et puis misamo HM Diamant taillé de Bundes boza toujours na senga bino ka musala to continuer musala babi Panza Sango ya Congo site bana maele biso atolongola kati biso atosala be musala vraiment Panza Sango ya Congo nouvelle na opesa bino na butwa lelo yango yo église avec évêque Mukuna babuki yango balobi évêque Mukuna akoyi kuta suma kolo na Afrique du Sud te ba susu balobi ya sali diamantifère banda mukoloni ya comme pasteur vraiment mingi kolobeza te on les informations na site kopesa bino na butwa lelo vous êtes toujours connecté branché na www.pandasango.congo et Patrick Malwavengi Global PM Service vraiment Afrique du Sud za koyinda babuki église à pasteur Mukuna to éviter ceux qui vagango et okene musika toti merci vous allez connecter branché na Pandasango Congo check Masoko lingo lia bien foya na Galaxy Mambo na solo ezapina le kota ba restaurant mais lo ke leke ninge pa mambo alamba ngite eko découvrir que mambo alamba reke eko découvrir que mambo alamba reke ba play bayaka mona baza bien batambongo tie moni ba de la minga ba yimbo donc c'est que bon les nyama Galaxy Mambo topos venez vous allez goûter un bon poisson un très bon restaurant moto na yebisaka bino yeyo oyo alambamaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes mpona anniversaire kaka moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo Galaxy Mambo c'est un endroit super il n'y a rien à dire ça sent bon mais ni pas mbiso le même c'est non goût sina mikoa ici c'est Mambo Galaxy Mambo joga bien Olia bien Maramio fait bien Talara nulle part ailleurs voilà quand tu as Mambo Galaxy quoi au Bellevilliers voilà Mambo sadina ya na komi baba osala eta ya bambisi o bambisi ya monia na mona na ngai ya mosi ok yaso Galaxy meno obele kilinga na solo eza pena kitoko